Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa leloto tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai. Pour Christ APC na mokuse na bokambami ya moto nzambe garikenge bango basanganaki mokolo lomingo lokola momesano pona koyoka liloba na nzambe ya solo penza bana nzambe bapambola maki makasi na malakisi ya ntomo na nzambe Sylvain Okoto oyo na malakisi maye alobaki boye. Et ils ont traversé le Jourdain. Après avoir traversé le Jourdain, le peuple a campé à Gilgal. Et là, j'aimerais insister sur Gilgal. Dans Deutéronome 1er que nous venons de lire, le Seigneur est en train de donner un ordre à son peuple. Le Seigneur dit que vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Maintenant il est temps de quitter. Mais je retiens un peu ce que la version de notre frère dit. Le Seigneur dit tournez-vous et allez prendre possession du pays. Ya Solomon nzambe yeba ete ngonga ikoke senge na okuluka mateya pote mateya kusunga yo okangolama mploza moto na tina na ilanga ya tata oyo nzamba yebisi biso tomata tozwa héritage ya biso. Alors biso nyonso tozo bongama pour posséder héritage, il y a certains préalables. Il faut certains préparatifs. Préparatifs, on a ne topesiango à 2 ou à 3 points. Yambo, il faut komikatangenga. Il faut passer par la circoncision. Et puis, yami balé, kobangate oyoza komona toza koyoka. Tozo kende. Pour nous posséder héritage na biso kobanga te biloko koyoka bakoye biso makambo ebele okomona pe biloko ebele des fois biloko msusu ya somo mais kobanga te yebaka nzamba azali ya misato yebaka ete ba épreuve ekozala mais kobanga ba épreuve te yebaka gerango. Voilà un peu en gros ce que nous avons dit au peuple de Dieu. Tous en assurance que tozo kende na ordre ya nzambe tokolonga. Ngaba doit changer au nom de Jésus-Christ. Ngaba esengeli kubongwama na kombo na Yesu Kristo wanande emoni seli oyo tata apesa na ntomo na nzambe Abraham tambu lukoki oyo yabaki bongo kosangisa bana ngaba pe bandeko bipai na bipai na ntina na kotalisa bango ete Yesu Kristo azali nyonso pona biso babaki bongo mokolo lomingo kokura elamu mpe mokolo alendi babaki kosilisa malakisi mabango tolanda boni boni elikaki no detected donc eza détecté te elimwe ebungi ebata miteme okei na yebisaki bino baoyo bazala bamaladi basida banini elimwe donc bozokanisa nazokosa bino koyela biso te eske nazwi affition de grâce na yo mpona sambela mpona yo na suka na yango babaki bongo kopesa ye lipolomi ya lokumu lokola ambassadeur de la paix tolanda lisusu. Nous le remettons par le canal de nos ministères à carte de la paix et de la vérité. Batombola
me na mboka na nga bapesanga na honneur te apart oyo naza médaillé to na mboka oyo me barespectaka biso te lelo lokola ye abimisi mvwa na ye nakanisi bakonzi bakomprendre me tosalaka nzambe tokosala toza bato ya leta nzambe moto atinda biso awa leta asokipe mpe na biso bato nyonso bazoya na nzambe awa baouta libanda baopesa bango valeur ebiso bato ya mboka baokipe biso te nzambe mpe apambola bango me bozomona ndenge mboka ngo ezotambola mboka ezotambola bien te po bato ya nzambe baza honore te. Moi béni l'activité Oyo parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous a sérieusement bénis et visités. Non, le Seigneur a eu pitié de mon pays. Le Seigneur a dit que la guerre de l'Est est aussi là. Dans 14 mois, 14 semaines, 14 jours. Obina Bina, Père Obina Kayango déjà, Naba TikTok, Facebook, WhatsApp, Babisika Mususu, occasion Yango Yepesamelia. Yaka ko célébrer Igwe, et l'ongona prophète promesse Kalombo, Mokolo dimanche 5 février 2023 Oyo Awa, na kati ya village Temba, na croisement ya bavenu du port Pelukusa, na commune ya Gombe, non loin na rond-point forest comme dit. Boya! Boya! Prophète promesse Kalombo, et l'ongona groupe Ozana, Bayebi Sibino, Yambaloyo, Bayembi ya lokumu pe yanguya, bakosala na point. Ndeko, na $5 ya pamba, topa na $10 pour na entrée VIP, okozala mobimba, kobulungana te. Bongo yo muto mesana bilobaloba ya pamba pamba oyengaka koyembela nzambe te tope kokumisa ye awa prophète promesse Kalombo elongo na groupe Ozana batelemi bazali décider pona koyembela ye mokolo dimanche oyo. Est-ce que Kadia Mpemba Zabolo Setani azwinga mbuna ye condition ezate mais soutien de condition te mais soutien na grâce ya prophète promesse. Grâce à prophète promesse, ils ont bénir biso, ils ont pas molé biso na banda kuna biso. Soko senti ko soutenir prophète promesse, billet ça $10 VIP, place ordinaire nyon c'est ça $5. Soko senti ko eza condition te eza soutien. Soko ko soutenir prophète promesse, son billet $10 VIP, $5 place, ma place nyon c'est ordinaire et puis après attitude. Vraiment, ce n'est pas un concert, c'est une célébration, un culte. Et Rosala culte, mon aîné, il y a une attitude à Bato qui adore Nzambe, qui célèbre Nzambe, na bandi Rosala Bongo. Jésus m'a donné la vie éternelle, elle est pour tout le monde. Jésus a campé, oui, on va tuer, et là, on va chier, Jésus a campé, oui, on va tuer, Zela
Allons-y. Chakudila moi. Bitu bianuki. Chakudila moi. Jésus wa yeye. Kazanga moyo. Kabana wa bana yo. Ei boyo wa. Koko cheko kikosi. Oneko kikobe. Kati zabalo. Menanga bashante. Amenana lumi. Kazanga moyo. Koko cheko kikosi. Oneko kikobe. Kati zabalo. Grande koki kokwe. Itrema koki komotola. Kati zabalo. Mogada koki koki. Mase koki koboyanga. Kati zabalo. Bituke koki kobe. Bilame koki kopasuka. Kati zabalo. Bilame koki kobe. Bituke koki kopuso. Kati zabalo. Okola. Ola Yesu fanda na kwende na yo. Kapona mandate. Fanda na kwende na yo. Ola biso shabote. Kimba idina. Ogogo yema jina wale. Jina ngajani bebe. Première extension, il y a la borne centre évangélique Arche Alliance Masina Bango. Baibaki bongo kofungola
milulu mia bango o babengi bongo convention missionnaire internationale epai wapi esangisaki baarchoise na baarchoise nyonso ya molongo mobimba oyo bayaki meke mpenza ndenge bozali kolanda na bilili ya solo mpenza ezalaki mokolo na esengo ezalaki bokutani monene ya kopambola nzambe na lolenge azali kobatela lolenge azali kosunga mpe lolenge oyo azali kosala na centre évangélique Arche-Alliance Masina oyo ezali bongo bipai na mboka na biso ya Congo pe na libanda ya mboka tolanda boni milulu yango elekaki. Et là on passe la ligne de l'équateur. Et là on passe avec le blanc. Et nous sommes là déjà à Niagara. Nous remercions le Seigneur. On va parler des fils de l'Arche. Des fils de l'Arche. Ayant l'intelligence des temps. Pour savoir. Pour discerner. Ce qu'il devait faire, ce que nous devions faire. Kaka ndenge toyebisaki bino bandeko ya centre évangélique Arche-Alliance Masina bango bafungolaki bongo convention missionnaire internationale tolanda sikawa boni basai na nzambe moko sima na moninga babaki bongo kopesa biso makanisi mabango na oyo etali milulu miango. C'est avec crainte et tremblement parce que pour un message il y a qu'au discerner tant ils allaient pour n'engager poids il y a makasi il y a de cela il y a de cela à peu près plus de 10 ans que fardeau en n'avait pas n'engager pour n'aller camboire temps au ébi c'est toujours ça là tout ça de la Congo selon mais comme kitango ya etika la pona biso mokote to bimisa yango po ete bana otoza ko kamba bandeko tozo sa na bango bayoka yango ke senge na biso ko tambola lokola bato nyonso te ke senge na biso ko yeba tango pe to yeba eloko ni to ko sala na tango parce que likambo na likambo ezaka na tango na yango ezaka tango ya kolala tango ya kolamuka tango ya nini. Mais tango ezali oyo bana ba discerner ba bitango ezali tango nzambe alobaka pour David a régné. Alors ceux qui biso to tomboli Yesu te nana ko tombola Yesu na mokili. Ceux qui biso to netoli Yesu te ceux qui to annoncer bonne nouvelle te nana ko annoncer yango. Voilà pourquoi to kutana ki me pona ngai bon ezali fardeau yango na uti ko décharger yango mais fardeau etikali ka eza vision. Eza vision, ceux qui montent dans la vision, il faut avoir un fardeau. Fardeau, il faut passer en action. Autrement que passer après vision, tu as un fardeau, tu passer en action pour te transmettre pas dans la bataille. Alors, la réunion, elle est là, retenir le mot Moutuya, ezali temps, koeba ko discerner temps, pe koeba nini toko sala na temps to ti ko discerner. Parce que, nous avons l'habitude de faire tout le temps la même chose. Et c'est à un moment comme celui-ci que nous puissions réfléchir, tiens, on a toujours l'habitude de faire la même chose, et l'eau qu'on n'y peut changer. Direction Nini Nzamarope Sabiso, à travers Milulu Oyo, je pense que Dieu va nous aider. Malaxia Lelo, Motei, Mosal Nanzambe, Aïmsi Biso était. Biso to discerner tango. Et puis bana Isakar bayebaka tango. Nous sommes des êtres mis à part. Nous n'allons pas suivre les choses de ce monde. Nous savons que notre Dieu a ses principes, ses commandements, ses préceptes que nous devons suivre. Ses lois aussi. Et c'est ainsi le serviteur de Dieu, le pasteur Sembelo Yela, pasteur titulaire de l'Arche, nous a boye bayete maangani yango kosila mokolo lumingo ya poso oyo na bino banso totombeli bino boye malamu na convention missionnaire internationale.
Colombo, il y a CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kangadat Malam, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir de 12h Ngenga, dans le stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la Mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah, pour la CPC 2023 dans la Zangate. Tolingi parlement ya Touro. Nous voulons que le parlement de cette fois-ci, Bana na biso a batonda kuna. que nos enfants ici remplissent là-bas. Toza le peine à liloba ya kwa bisabanke lo wana te. Qu'on ait aussi le mot à dire que non, ne votez pas cette loi-là. Yo somuni loi ezo pesa mutumoko $600,000. Toi, tu as déjà vu une loi qui donne à un seul individu plus de $600,000 dans un pays comme le nôtre ici. J'ai suivi au NAC PC, ça c'est à 12 000. À 12 000? Plus ou moins 12 000. Ah. Même président des États-Unis. Même le président des États-Unis. Parce que c'est 15 000 par mois. On lui paye $15,000 américains par mois. Mboko ya passion. Mais un pays de Écoutez le niveau du raisonnement de ces gens-là. Vous êtes mature. Soyez mature. Mangembo akusala liste. Mangembo va établir sa liste. Armée de l'Éternel a sa liste. L'église armée de l'Éternel va établir sa liste. Ministère amène à sa liste. L'église ministère amène va établir la liste. Bethel a sa liste. Bethel va établir la liste. Tozoluka tozotamize to bandi ko présenter binobat. Nous allons faire ça, nous allons commencer à vous présenter les candidats. Bolobelanga amen. Amen mon père. Ozama yele. Tu es intelligent. Tozo commissaire député. Nous allons faire de toi député. Tokope so voix na biso. Nous allons te donner notre voix. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne sais pas politicien que vous avez un dis aux politiciens, vous avez un grand os à croquer. Pour postuler, pour que quelqu'un postule, par parti politique. Il passe par un parti politique. Zamba Sassoum. Dieu l'a déjà aidé. Le président Pogoté a déjà un parti politique. Tous les enfants de Dieu, vous allez adhérer. Et nous allons vous voter. Amen. Votez utile. Olivier Mukende Chibango ndenge pesenga libaku ya koleka na journal télévisé chrétien JTC ozali kokamba bravo ndeko Olivier pona musamu ne nozo sala ndeko Olivier Mukende nazo répondre na question na pas pena motema ndeko Max andoya kozala enseignant azali journaliste assez spécialisé dans le domaine de l'église azali pe assistant social formé pe qualifié côté na biso ezali mabete Bible zosenga biso na occasion nyonso to prêcher évangile mais loko zosalanga pasi pe mawa mikolo komona eza basali oyo bakoti ba wenze
bakoti na balabala na bana tozobenga ba orphelin bani tike ndenge bango benga bango salisa mo ni tike aliaka na 500 francs aliaka na 1000 francs congolais mikolo ba comme l'évangile ya sunga mo ni tike azonga na classe na 1000 francs congolais na kuzonga na classe et Kinshasa mobimba na ba place publique nyonso to ndeko Olivier même si na nga kolobela ngo mingi te nde na lobaki Olivier Muke nazala assistant social na tengi na Institut national du travail social INT son sigle et na yekoli ba phénomènes sociaux na yekoli makambo etali les enfants en situation difficile. Personnellement comme assistant social pe moi na Nzambe nazo sepela nezaleli ya bandeko na biso te bazwi bana kotambwisa bango na Kinshasa mobimba komemesa bango bakitunga pona kosenga mbongo. Olivier, image nini tozotika epa ya bana wana yo yebibi nga par la grâce de Dieu nazokamba orphelinat monene na kombo ya partage ton pain avec celui qui a faim ou ezana monga fula. Nous avons des enfants que Dieu nous a donnés. Maintenant 15 jours au tika la komonanga kotambwisa bana Kinshasa mobimba toko kota na bis na photo ya bana pona kosenga ezo sala pasi. Imagine tozotika epa ya bana wana kote ezali mabete mais kotambwisa ka bana ya kosengela ka bana mbongo orphelin liaka na 1000 francs zongi orphelin classe na 1000 francs congolais mais non et comme le kola cop et comme le kola business eza malamu te. C'est Dieu qui nous a appelés fidèles. Ngana vana ka no phénomène ka mutakoti na kotikela bana bakaye na kopesa songolo pakala na likaka na médiaté na likaka na mawendete na kokipe kotambwisa bana te. Mais bien aimé dans le Seigneur bino ba ubozai ko exposer bana botika ezali malamu te. C'est une mauvaise image tokotika nini pa bana wana. C'est vrai pour diverses raisons bana wana ba se retrouver dans maboko na biso mais ils ont un papa, ils ont leur Dieu et biso lokola bankadrer na bango biso bautoli ko accompagner bango to komi ba boti na bango nina tuna bino motuno Olivier pona kosilisa bino botambola na bana bino ba koti ba wende Kinshasa mobimba pona kosengela bana wana mbongo bokoki kosala ngo pe pona bana na bino tikete nzamba pambola bino. Et Judas qui avait pour capitale Jérusalem. Il ne s'entendait pas. Pourquoi? Parce que le temple dans lequel l'adoration devrait se passer a été construit à Jérusalem. Ainsi les Juifs sont devenus orgueilleux. Parce que vraiment si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas adorer. Il faut être juif parce que c'est chez vous il y a le temple dans lequel l'adoration se passe. Écoutez un peu ce qui va m'étiquer. Dans la discussion, dans la continuité de la discussion entre Jésus et la femme, vous allez vous rendre compte que Jésus lui dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni dans le temple que vous adorerez. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, ça c'est Jésus qui dit. Jésus s'inclut dans l'adoration. Je crois que je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi Jésus, c'est lui qu'on devrait adorer, s'inclut aussi. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Pendant ce temps, tous les Samaritains priaient à une quelconque montagne. Et tous les Juifs priaient dans les temples. Maintenant, quand Jésus dit
L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni dans le temple que vous adorerez. Jésus est en train d'établir un enseignement systématique. L'enseignement systématique, c'est quoi? C'est que l'église, c'est pas ça. Mais l'église, c'est toi. Qui a compris? Qui peut dire amen? Ainsi, merci na Nzambe ya papa évêque Pascal Mukuna. On a coupé sa chance ya co-diriger jeunesse. Et là on a aussi na jeune il faut bailler baquer dans oyo. Et allez dans la jeunesse. Même le président de la République a le Belekam. Et aligna travailler na ba jeune. C'est ainsi que Todo, ça la sa mémoire, il y a des jeunes, surtout des jeunes chrétiens, et partout. Et il faut pas m'y faire ça ensemble, mais il faut pas croire ensemble. Et avec Dieu, tout est possible. Quand il y a député, quand il y a ministre, le coup de quatre déjà tout dans la jeune, ou déjà pas postuler pour la députation. C'est pour cela que nous avons lancé appel à la jeune union. Dans le moment où nous faisons cette activité, chaque samedi, il ne faut pas répondre à la jeunesse de l'Émission à Sigabanda. Et la foi que Nzambe ya papa na biso a otika bangote quel que soit problème donc c'est un peu ça. Na pamboli nanu bango, na pamboli pe Nzambe parce que célébration elekani kitoko makasi toyaki kopesa Nzambe merci pour la protection, tous en 2023, malgré ma camtoleka na ina en 2022, na ma camion sommet tous en 2023, tous en vie et surtout toye binzam. Na bandi bandeko tous na bango sur place, ba bénéficier na makambo ebele. Ata bo ba kolanda biso en direct. Na bandi boko bénéficier pe na grâce wana mutu nyonso esikaza ozo célébrer Nzambe elongo na biso ata na ndako ozolo ba matondo pona eloko Nzamba sali pona bomwena. Bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso